Bonga kofinga nga ya sikeza. C'est ça ma vie de toutes les façons. Je suis devenu Karim Mokonzi pour ma finga bazozo. Rien de nouveau, rien de spécial. Pour les nouvelles, t'es mon frère, ma soeur. Mouton a commis. Eh, Nzambi, gloss nange sili. Tolali tolamki tomoni vidéo. Je crois bino pe bomonaki na nango. Pona bato ba mona été. Je crois na copie avec yango, je crois. Et je crois. Bon, vous avez un lukango, vous s'inquiétez. Hey. Pardon, batwana numéro na privé botinde la batwana numéro na ya privé botinde la na on a solelela tout le jour té na privé na mon na isute OK na c'est que na on a ni téléphone wana na copie que on kuna bozana ta isu ya suka tellement na ebiti traité moi pe na ki kulukango. Pour na beti olangi ebimité déjà. Mouta na deuxième numéro na nga awa. Ah merci beaucoup. Oh! La diva congolaise CM ma diva. La diva ma diva. Merci beaucoup. Je crois bien ce bon moni. Vous connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Tu peux pas dire le nom de la famille avant. La famille, en tout cas, avant d'abandonner Sengi Bolimbi, c'est pour la bateau n'a choqué parce que n'a vraiment trop dire. Pour y mon maman langue avant d'un côté absolu sentiment boumaka. Gladys Monza ma petite sœur chérie. Sentiment boumaka. Ah, avant d'abandonner bengi non papa Guy Olangi, l'aîné de la famille. Papa Guy Olangi, avec tout le respect. Parce que yonde yaya liboso, yonde mtotikala na ministère. Déjà, biso kutu, tozaba no mamolangi ya botite. Tozaba JCC otozu ba fermissement na ba maintenance kuna. Mais biso soto yebi que pour mouta le katele mana cher. Papa Alain, pardon, non bi papa Guy. Bo comprendre ka ngapele ne na biso Guy Mokonzi. Papa Alain. Merci na ba toi combat spirituel au bazar. Ah merci. Merci. Papa Alain Olangi l'aîné de la famille. Na bengi na yo papa Alain. Parce que yonde mtotikala au remplaçant papa Olangi au remplaçant maman pour yonde yaya liboso papa Alain. Nabi no kutu bana papa na maman Olangi biologique, nabi so bana na bango spirituel. To yebi que cher wana ba matango bi mata matate. Ce to comme il on a niveau oyo parce que vous savez sentiment. Et puis sentiment vous savez je vous informe que ça sentiment mon corps diabolique. Et ça embêté. Parce que oh ils a déjà détruire ministère. Ministère o papa langi na maman langi ba sa ministère na bango. Majorité à bino bana bondimela nzamba ba parents na binoté. Bozaki éparpillé par-ci par-là. Maman nana mobali ne ba nyo comme maman nana banjo nyo comme ye moko ti andimisi mobali ne nzamba komba. Ba komi konyo comme ba tamboli monde entier pour na kocha ministère. Et les lots papa langi na maman langi no ba say 10 ans na mabelete. Na ngana bino to yebi ke so maman langi azaki en vie. Rachel axe ya Olangi jamais kokai kobala nana Kevin.
Tu es que c'est impossible. Donc, papa Alain Olangi, tu on dit mal libala, on a parce que c'est le sentiment moussouni. On est à chair. Et ça esprit en zambete. Si on dit mal libala, wana. Biso na bino to ebi na ministère combien de fois batbayaka mwasi na mobali. Baye babala na mema molangi osenga bango bokota mobali luka délivrance na ndenge no mwasi luka délivrance nzamba la ksabino soka za mwasi no to soka za mobali no parce que abande ko éviter abali sabatu libale sala 2 ans 3 ans et panzana vaut mieux bon luka délivrance soki nzamba la kisibino ke yaza cher de ta cher bobala ni pona libela soki pe na koluka délivrance on se retrouve koza mbwa oza soso oza mpu koza libata nyama vanda na libala te oluki délivrance na ndenge no mobali ya milukeli pona libala bozala en paix nga na mona place Kevin le cas délivrance na ba maintenance na adoration ba veillée d'âme ba 21 jours ba 14 jours ba 7 jours ba fermissement ba combat na biso ba JCC à chaque samedi de 14h à 17h. Ezana équipe mobimba ezaka na hot bon ba prière kaka 116 équipe mobimba. Délivrance c'est loko à 3 mois té. Délivrance c'est loko côté po yo lingi mobali to yo sepeli na mwasi boleki c'est délivrance à mbangu mbangu. Déjà Axia, je t'informe aujourd'hui, osa parmi bateau yo trahir maman abino place na sama belé olila. Parce que herbande kononyo so bazaki ba msu na mabala e ba msu boye. Ozaki quand même parmi la seule yona lekino et Nice o bobande ko zala na papa na maman. Osa parmi bana maman langi rare o ya vandi na ba parents na e atosi ba parents atangi ba classe à silisi. Ma chérie, pourquoi pas au bal nana jeune ya JCC o yomoko ebi kaza délivré. Mon seul sentiment ok au bal muto aza non affermi à sala ba maintenance te a ebi jeune te a ebi ko tia ba genou na sete pendant 3 heures du temps parce que ko fou quand même pendant 3 heures du temps ils a délivrance. Et à nam tumso so afuka mi 30 minutes à lembi. Ko vanda na chaîne de prière ndete to vanda ka de 9h à 12h ya fukama. De 12h à 15h. Ya il faut zapper muto déjà kuti monsieur kweya ndoko ko fukama bongo. Ba mona ngana sala ba adoration ya ba live nde na fukama ba 4h du temps c'est pas facile. So ko za délivrer te no kuti me kwete kati no so no sirène na kwete au sala ngote. Parce que sirène ko fukama liboso nzambe te. Il faut la muto za mi kiti soza de humilier ndako ko fukama bongo. Kevin na fukama bongo te ma chérie. Jeunesse na yo soi-disant au bala vierge. Ok ko bala mobali moko o yo sepeli na aspect physique. Na JCC toza na ba jeune o ba botami na combat spirituel. Ba koli toza na ba garçon ba JCC o nano lala na mobalité. O baza délivré o yo koke ko bala na bango. Mais yo mitali o talite vomi na linga muto aza libanda ministère. Pona soki na lingi muto a ministère respect ko zalate ozoluka respect ki nango wapi ma chérie fo mi kitsanzamba tombolo. La ministère ezo kufa. Toi qui n'en a pas problème na ministère à Belgique ou ya combat. Ministère où tu fungwa makala mingi te ba adoration zongi na Belgique. Oh yo fungwa lipso branche msou ya combat. Ma chérie na libala na on azala parmi batu ba swana na côté la Kevin. Mais là so na côté lio. Poka kanaza JCC, c'est que na saleli sentiment. Donc Tokyo c'est la sentiment te ma beba boko la ngote. Ma beba bomba ngote. Na Kevin on bosse qui fiança combien de temps? Ngana yo tebi ke so papa no na maman no bazaki envie yo bala na Kevin te. So na ke musika. Même Enis ndenga bala mobali wana soki papa lang na maman lang bazaki. Bengay ba bala bangote. Et non regretter na ba grande sœur. Surtout que na papa Alain oza l'aîné de la famille. Akoka ko sala ki l'aîné de la famille te abeta liboko na mesa akoka ngote. Lelo axe on va na libala zone yo kwa mapona soni. Lelo Kevin wana zane lo côté axia. Badim na biso ba offrande na biso. Oh yo bobala na Kevin a combiné ko lia komane ko lata kitoko ba otongele veste ofele et pas ba maman combattante.
pantalon fêlé, bazon fêlé, avion zomato fêlé, na compte sa ministère. Lelo obo sali mariage, communauté de biens. Donc lelo se bo kabwani Kevin a eu une partie, ya biso banzimi, a kene nango. Donc ti ozo banga pe ko bo malibala, po yebi ke Kevin a maboko na makolo. Yo loba na biso Kevin ana so docteur, atuba tonga wapi. Wapi snap Kevin otuba mtutonga. Oyebi saka biso aza so docteur so pas avocat. Si qu'on soit un docteur, il y a qui est là nini robe, atuba batonga. So qui a avocat ala tatoja qui est ko samba cher et à place na été. Oh sali wana eza humiliation. Devant mokili tala oko kolobate. Ya. Yo bité bilo mso ezaka basala ngo même po na soni. Et l'homme se zakata moi ça sali lo mo be sepelisiote mais vi ke boza devant batu. Au sali semblant. Au zeli moi sinon nanda ko ebisi chéri na ki d'accord té. Il fallait pas au lobaboya vanga, il fallait pas. Kevin, na lobby, na ministère ana ya Afrique du Sud ou bien bo pesi axe à charge. Donc si bo pesi axe à charge à ministère Afrique du Sud juste pour Kevin avant dans Afrique du Sud. Dans ministère bah comme tu as responsabilité et dépendre na mobile lo quoi Kevin avant dans Afrique du Sud, axe fois qu'il libère en Afrique du Sud, il y a une phase à la responsabilité ya ministère. Là je vous informe bon ma ministère ouais bah que place pas pour langue na maman langue bazana minute au bon lela. Na benga ki ya Sophie depuis na mona ki vidéo. Na benga ya Sophie singa Karine non na moni vidéo té. Et là nazo insister na bi ketoza air monté na mboka ya Sophie aza peut-être ayo lala. Parce que na banda ko benga pona ba au juste qu'est-ce qui se passe. Et ti ya Sophie on a même appel nanga on répondre ngate. Parce que ana réponse té. Kevin a lela ka axe aux allez rester. O bande ko welela nani yaya. Na oka ba sango kutu pasteur mo ko meko lingo nzamba limisanga so to ka so ki papa ne masikate na banda ko yelo. Ye pe tonton azarape moi Bogart. Abala. Ba seri mo avanga na ya ba poto ba kota suka ko meko ya ministère tout le temps ça me panzanya banda ko yelo. Ya yo mona pasteur Moïse te axa. Yo mona pasteur Moïse te nde miss nezaka ba étoile. Mon choubidou. O mona choubidou na nga tembiye. Ok ko bala pe olo bala no ba basali ya nzambe ba yebi ko sala nzambe yaya bo sangsaka mbonga mabonza koto ya zu ya betel yo koto zu ya 17e ri ya nyonso eke kana lokumu wa nzambe o préféré no ki oboko la famille mo bwe ba paye non affermi non délivré tokomi ko lengo ba bokilo aksa famille mobile ya aksa ba bokilo elo côté siko ba famille na ye. Et puis yo concept so za ka docteur. Axe obim serve so ba vidéo mobile no chuba tonga ko sakana biso te ya. Yo serve so ka za docteur. So ka za avocat o tela biso ba vidéo a toj. Tozo monenda zo kata makambo. Po sinon te to ko kontele bane o banda balio o yo laisser fufu na mbonga mabonza, to ko konte ba carburant ba voiture na ba billet ba avion. Bama puta na lata ka koma otongisa veste lipe kama muneno ndrazo mimona na ring na Afrique du Sud Et ya biso. Ya biso. Oui. Soka telemi liboso kuna avimbani. Mais ba frère oh ba kolina yo ya kofukama ba vandi na mupanzi boye. Idée zaki nini, message ezaki nini. Bayaya. Soki ba makamuzamba permettra mambo mona na boye, yana ba tebele pe ba ibanite ba osibir mambo boye na libala. Ya boma na yango. So ya to na 2026 to na début année. Ozomo na clarté na mobile no ya boma. Boma libala ezelo kwa kimia. Et puis na ba ne oyo to komi mobile a ebine yesute ko zwa na oti. Bombe de retardement soki pe baloba ngo bongo. Omega mobile onga na kena église te. Ba pasteur be escroc. Yaya. Yep se papa na linga ke o mingi me. Po mobali a yebi yesute ne bandelo se loka sembla lokuta. Boko manda komo Kevin it. Bota le longia Kevin ana jour alibala. Ozo mona keko onze pose komo kota mafuta sika. Bota santa ya kina ona lelo.
Donenga zana akoma pe lokwa azo konza ba JCC yaya Kevin kanga nde na lala na 17e riana na malili kanga nde na kota ba chaîne de prière ba maintenance ba quarantaine Kevin ngana ena kota adoration na vandi bo yo liboso zoteya to axe azoteya yo temi mpanzi na baluki na bimi libana no sala na ndako na bino oza mie placé te yo mataka kuna likolo non 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 oza mobali ya axa oza pasteur te oza non affermi vanda oza mobali ne vanda loi o mama langi ya sala soki mwasi azote ya mobali azala pembeni parce que baboya ezala ke mwasi azote ya mobali ya mutu mususu to musu azosimbele micro to azo interpréter balingaka mobali non juste eza pona fidélité mais yo soki faut bozana axe mais papa allait mais moi mobali fa zongi la délivrance moi mobali fa lia ba quarantaine asa pe ba 40 jours ya nzala kolala kana se kolate lamba moko ba jeune pe yaki o sukolate o lia te a olala kana se alelela nzambe ye pe faut ba bouquer ba paquet wana spirituellement azana géant ya orgueil o la sango ti devant batou ministère wana eza ministère akomi kitisa biso moko opendelo ba papolangi on a vu des fruits to moni ba mbuma ministère wana maman langi ye moko de son vivant abandé ko sukola basani asala musala ba protocole en plein ministère amicha na place te ko ya vandi batu bazo sala non mobali ne kutu ko loba te baguna nga papolangi soko ngo ke lengi ya mobali o sala nzambe bota ba video ya papolangi mais non omona mutalati baza cher mais soki afuka me akangi misu yazaki nanu kuta banjo sambela te ma misu etanga parce que pona yo omona comment nzamba koki ko élever nga apesanga mwasi ayebi makasi boye mwasi azosala nzambe mwasi oyo ache ministère monde entier mobali aza ingénieur na français na munoko maeba ki yesuté à travers moi si donc ensemble la papa langi so akangi misu faut kakalela parce que alors ba nzambe comment koko linganga mingi opesanga moi so ayebio amemi nga na nzela nzambe na komi délivrer nga na memi na famille na nga abotolinga bana na kombo na nga ya olangi etanga mi monde entier kombo olangi ezaka kombo a moi si te maman langi komone Elisabeth Oshwe ti azosala ministère yena mobali simbaka te mazaki concentrant ndimela kinzambe wana acha déjà ministère ne kombo yo langi eti suka nango mobali avandi azosabiyenga asutuka kombo monde entier nasambela ke atisi dana ezate ka combien mpoli ko mutu makasi te ba prière il faut aussi la nana démon oyo parce que démon bozo yo kotaka à travers moi c'est à travers mobali no toi côté à travers ban pour n'y a moi il y a l'idée sur kaka na katite en côté à travers ban à travers mobile à travers moi si mais ça moi c'est à fermer moi si on sali ba maintenance ah y a ba de yake tel ban nga ekufate est-ce qu'on a changé position ce qui peut mobile pas sambelaka era mon attitude de moi c'est changé patali de moi côté katina moi si nga limbisanga mais mobile ya sambelaka te ato bomi nzoto na kosambela libale ekufaka parce que y a déjà bolingana na sentiment yango moni basengaka chrétien il faut bala kaka chrétien yango mona ke pa mamola ngikuno ba mabale ekufaka ekufa pourquoi parce que so za deuxième femme ba ko yebiso ke chozo vanda na mobali parce que moi sina yebi nzambe te mukolo moi c'est andako ko yeba nzambe arracher mobali na ba prière otika la célibataire vaut mieux kabona yako luka ya yo moko ka ba panza sango église ane bomaka ba mabala te baloba nde vérité eboma ba mabala te pour yo vanda na mobali azana alliance yo za deuxième femme si bozo vanda pas moi si na sambel raté soki moi si ne penza zu ba fermissement chaque minute a télémi azo arracher mobali azo frapper mobali d'aveuglement bas azo bomba mobali miso spirituellement mukolo mobali akosutuka akoboya osankolaka okoka kako je rentre chez moi aya sengi moi si ne pardon boka ba témoignage te wana yo 45 ans 49 ans nanya kozwao yango wana bate yaka soko bimaka na on marié mitikelaka ye ata moi sina ebi nzambe te ozana no jeune mi lukaka oya yo moko ole ko fanda na mobali batu
mukolo mwasi na koyeba nzambe azwa mobali na yo tika la yolela mais babalo l'évangile kuna ba bomaka mabala kuna bakabulaka ba famille kuna bakabulaka ba famille te kuna ba pekisa sentiment diabolique oh axe sala eza sentiment diabolique voilà place mimier kuna même kuna pas maman balbaka tout le monde est sorcier pourquoi balba bongo ça veut dire que moi na koko bomo sans osambela na combat okoza même pas na confiance à maman botio même pas abotio mokoza na confiance na été parce que ozo sambela ozo benga na ba diable yo ozo bunda na ba esprit wana alors porte ko funga makana mutoza approche no so yo za na sentiment opo aza mama na nga à travers maman opo ya za mobali po aza mwasi na nga po aza mwana na nga yango kuna balbaka tout le monde est sorcier donc ozana bana na ndako soki jeune bango pe fo bakota jeune osali sentiment bana nga ba mikie diable okote la bano ya mikie ka ba mo basali ope ya minene axe sala sentiment ko wele la ko bala la biso zu mobali ya avima ya ba paquet tala humiliation diable akote à travers mobali po o ki se soni sonyo axe ayoki banda asimba micro na ayoka ngote mbala liboso axe o kasoni te au deuxième fois sonne liboso ezaki olingi na mobali ya bato moka soni makasi te poto défendre kyo o seconde première soni na biso bato to côté la kyo to eko yebiso pe ke axe ozana soni humiliation lo babo kechu oza humilié parce que c'est les sentiments ce que ozoki mobali oyo asambelaka o azui ba fermissement oyebi ke jamais koko botolo micro botala ba vidéo même ya ba mama Shabani bando sambeli pe mamolangi botala même ndenge bando zana mibali na bango ozomona mobali azolenga mwasi me basala 20 ans de mariage ozokanisa balingani lobby mais ça mater ba opesa bango il faut lula ka mwasi no tous les jours ko renouveler bolingo il faut zana mwasi no lokwa bokutani lelo mais parce que herbo vivre yango wana okolobate ode ato mesani ye attaque bwenga kuna tous les jours yo zolenga mobali pas zolenga yo tous les jours kuneza kabongo moi mbala luke ko yebana axa pesi yango fele ola humilier mutu mususu ka yo mto pesa ke a humilier papa ale olangi na likambo lobi nini po moi pe bo maliba les ate parce que lelo c'est axe bomi libala axe amtosa perte famille olangi ba osala perte parce que ba bala na libala o ba sala communauté de biens sans oublier Kevin ata na bien mon côté azala na bien mon côté do ba bien o ba sala communauté de biens pour le meilleur et pour le pire na biloko ba maman olangi na papa olangi o batika de bozo boma ministère boyo ki ata maman na bino mawate toute sa vie ko gêné vina nyos Alexandre na 17e église ngé panzana parce que église benga ba oh ndeni ba onkutu ba pasteur ba kabwani e ngana mbali na seto zu problème ndeni no ki osenga bon conseil parce que on va passer ba ngaba la comme tout va bien si on a un problème na libala no ke mama et papa ngana ndako boy omoni ya comme peso exemple moko ya lokuta mensonge du début à la fin. Alors, moi et mon mari, on a fait 15 ans. On n'a jamais discuté. Ceux qui m'ont belle kimia. Tu sais quoi? Moi, je suis bénie. Moi, le Seigneur m'a visité parce qu'il m'a donné un bon mari. On a fait nos enfants. Là, ça fait 19 ans de mariage. Yaya so yokika français na tonalité. Yowana. Minyo ko la to komika ko kata badema boyi ngape na ngazane sengolo kwa mama Blanche ngape na zalerez nzambe tindelanga mobile na ngai mukusi lokwa mbale mama Blanche ya pembe bongo ngape nzokande ozo senga ba peso muto ki okotso na lilita otika ba parents en vie otika bana na yo ba pcha ko na ba statut tout le temps ko lela kayo. Maman a botu a colisio aux autres qui ont envie pour nos bolingo il y a 15 ans 20 ans mais peut-être au coup fin à 40 ans et bon 20 ans il y a oh maman beaucoup la kio bolingo maman il y a 20 ans beaucoup tana mobali total à ngoté total à ka mobali lo ko oxinga soni na mibuma non koko boma libalo te pona soni ya ko finge boma te biso lelo so to telemi to lo bana ba live boy poto nzima soni. Pour ceux qui t'ont dit mais sonité na koka ki m'appelle internet pour ba boinga na koka ko ki ma pona bibat ba ko seka nga ya ko seke bo marate ko tout la paix et bo makate
Même soki libala esimbi zala envie même pona bana na yo. À part mobali yaya, wana ba yaya, wana ba leki, wana ba camarade, wana ba connaissance, ozana musala na yo. Comment qu'on dit moko fa pona muto bosaye bolingo ya 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même bosali 40 ans. Aucun dit moko fa pona mutu te. Déjà so zo kufa pona mutu okeli fait le tout droit parce que nanzamba osenga oki ko linga muninga mutu loko ayote ko lekai so ba biso kufa pona nzambe sala jeune il y a 30 jours okufa okokate mais pona mobali yo ana mbango kia yo mo mikati mutu pona mwasi aboyo kia ozota la famille ozota la ba maternité na ote ba touro yo beta na maternité au risque non liwana ko bota oboti bana mais oke ko kufa pona mutu moko oyo lobele je t'aime pona mutu moko oyo sacrifier peut-être toute ta jeunesse pona mutu moko o kaka yo ba kité ngaso na zérezie pas à la erré mon dimo kufa pona ye maman tosi ko kosela mibale batu ba oboma biso à la base biso monde to abazoba parce que basi ba commencer la sentiment moi si on salingi nazana mobali yanga moko ce qui te continue na ba TikTok a jeté et que zongi mon mari moi je suis heureuse tu vois moi lokuta muto a heureuse au chila biso statita muto a heureuse au sa vidéo te pas biso heureuse muto a heureuse ça se voit quand te voit mon eh net ngande na pédicure boy na bota mais tala na koma ujana pédicure bato tout na yo Melissa Retel belle tenere mbouel belle telemi je m'excuse c'est entre parenthèses ya parce que na pédicure mais na vana nanda ko na mbali nanda côté mais parce que je la paie donc bato ba komi ko vanda na libala juste pour na photo. Oh ndenge toza en couple so to kangi photo et simba kana photo to bimaka bien so boche photo bat ba aimer parents mutaya aimer oche photo mutache care mutazo nyo comme na libala ondi mokufa pona care à TikTok pona ba j'aime azondi makufa po azaka exemplaire po ba pesa que exemple na yo mona nani ote banda vanda na mobali ni nzoka na libala o souffrir non ba yaya ba leki photo beta mais ça non bato ebele ba mona na côté la innocent soki rebo ndonyo comme na ndako innocent na ngana balukela ye ngabo ebinga na zaka honnête ngana muta sentiment te so na côté la innocent parce que na ba preuve aux réseaux sociaux boyebité ya ke innocent azaki pe innocent ngana bongo ezate ke na côté la ka moi si posa moi si non so posa moi si osama be mobali pas ande kona biso mibali wana baza bano tobota kati tokolobela mutu mabe o asali mabe mais ezate ke to côté la basi nyoso non wana pe comme sentiment diabolique non ozana raison ozana tort ti bo mona na côté la innocent parce que nazana ba preuve sur 10 que moi si nanda ko albala mutando tromper mobali na mona batu musu ba ebisinga ndengo loba bongo sopa innocent moi si na ozanda ndako mona mobali sozo sa kindumba o sopa mobali noté ozande ndumba parce que kozala fidèle ezabazara fidèle te pona mobali non fidélité ezana pona respect na nini pe bonde na kolobani bino mbali ti bote liboso en couple on a bozo lobani bomoni te na bato bande ko kamba batonton na ba ki na sima Sony na consulté axe ministère bazo tongo makasi yonga na préféré na ngo lobilo na live ndengo zando so sili valeur okomi loko alipapa likola ko lula sentiment olingika mobali moko leko na mulai poso yo lati taloba mona mobali mo amunene mais ma chérie c'est que yo pour na programme de délivrance parce que si tu as délivré yo ki olinga mobali pour na apparence te parce que biso to same na ministère à combat. Nous combattons dans l'esprit. Donc, mon bal a koko zappé moukusa taza mabe ataza mouké. Moi si l'on taza délivré, on vous allez rez dans l'ibala. Mais yo ken na famille moi non délivré. Kobanda na ba seme ki tina ba para mobile. Mobile yé mon nom marié atiki moi sina ba na Afrique du Sud. Po ya ko bala na yo. Donc ozana na problème ya obala mobile ya batu. On a lien. O sale loko tata no na mama no na vie ba salate yo bala mobile na ba diplôme wana ngo na facilité otambola monde entier na ba voiture mituka mapango ba parents no batiki na monde entier na mabonza utaka de partout na kombo kilo ya olangi yo zolata mobala no mobile ya bato
ma chérie, yo kanisi mama ya bana ya Kevin. Era sambela yo ki ozali rez na Kevin. Tia komi ko emilio wana ezas ko mambwanda ko komo bimalibanda. Ko meko yo ko sabiso temde mabla chavanda ko sabiso Ça fait quelques jours que Marcelo m'a demandé si je peux encore être sa femme. C'est au moins yo mukolo kosa na français wana. Oh maman blanche kosa biso sala biso lokwa kizengi tito sutuki na cercueil. Yo ko brisker biso te. Aksa yo kufa te. Comme yo ko to mekate oh ya oh mon mari yo ko beta kalisola mon mari te accepté ya sala nzambe. Eh moi ma fille alenga ka mwasi na ye. Soki moi mobile afuka mi ensemble lolobi oh voilà l'os de mes os. Ngalinga na mobile asambe afuka mande papola ngando fuka mabongo. Ye mokaimba Yesu apesinga mwasi kitoko yo mobile azo misanzambe pona mwasi apesa ye. Do yo Kevin ozo tata ya kwa adore nzambe teke ozwi chance okoti na famille mo kombo evanda viso fele avion fele fête fele elambo fele collier fele voiture fele yo Kevin barrage ano tambola no ya yo Kevin omoni yo mukono omoni yo ndena melelo maloba boye. C'est juste quand on a répondre na pour na famille langi. Pour sinon te côté na ngana chana motala kalikolo. Faut ngo regretter. Pour yo so que bande ko respecter axe yo que botele micro devant batutin et puis il y a une façon ko botola. Et moi ça zo lobo ko zo o bisi chérie. Chérie. Nanya obela Choubidou. Bobela Choubidou poisani. Elo ni na oloba mabe obelelinga Choubidou na commentaire. Na lobe lo ni ya mabe. Mboka bloqué na mutabeli Choubidou, bloqué na ke osuba pema. Pozo mono nzinga na osabaje a bloqué mboka, bloqué akende. Konas. Bazolo mamba ba via batu, basi ba onyo komona ba mabala yo sesa nga théâtre bui. Mama Sandra yo na fete bona nena bana ye mo mboka musika likolo bala ba venturier balate longa basali ya nzambe ba ba kosi bisonzo ba lobarate to heureusement ko to bobala nga na zana nga na poto na zo raisonner na zana kini nga na ke obenga Kevin papa na ndé to benga par respect parce que biso na combat spirituel mobali nyonso obenge papa par respect moi si nyonso obenge mama ataza na age oboto te eza par respect. Chance na benga o papa te. Po na ngana bando retirer ba papa na nga moko. Yebite ya na façon. Ya koloba na mwasi na même surtout que devant batu. Mwasi na pas na côté ya aimbela ranzambe donc an star. Po yo on dirait fona tangi so via axe. A part cause la star, ndemo monika mukie bon mukuse entelo. Atanga koleko Kevin. Baya ya Kevin bo benda mwana bino matoye. Baya ya Kevin so ba parents ne boza envie. En tout cas bo benga mwana bino lelo bo c'est papa. Moi ça ça mo mbuté. Sinon te to simba na bazoto awa. Donc Kevin ko lukate na bambo komonde na bamba ma fils. Choubidou limbi sango pexanga non yo créelo comme on a latisi yo na ti ko lupo yo de na ko mo keno de na mo na de na lukelo surnom pose mi bale ba paquet bongo au devant batolingo se faire voir ça veut dire que on a brisé te on a besoin de délivrance ya komi kiti ça il faut bukana yo za na géant ya ba paquet Kevin il faut les gars délivrance ba paquet yo il faut mi buka parce que on mo bale aza déjà à l'équipe délivrance hein. Oh aza ko buka na mobali aza na omikitisa ayebindenga osolola na mwasi devant batu bongo mwasi na so loba okoki oya koloba ne chérie oh chérie okoki no ko dévoiler combo avant gatin pourquoi tu fais ça mon amour mais non chérie o sali ngata lokwa blague ata lokwa tea quand même on a façon koloba. Au monde appelle moi ça koloba ke ah ok mon apesi yo micro mais yo botoli micro au monde micro kwei na
axe akoki kolokota micro te ndenge ezalaka na axe na nde na ebele avimbanaki sembla wana salika na miso batu do yo komisi na cher ndaku na yo déjà na ndako ovanda kosomba te ya bandako mamola ni papa olangi bazio ba obokolo ba oleso ndo yo ngo emilie mwana na bango devant monde entier et le bango fia na braza mwana na pa braza comme ekola na mundele de ba kabona mundele to bazakaka mwana monde entier wana entre parenthèses yen en zongeli sima dans devant monde entier vidéo ekotambola yo zo emilie chanteuse o azana batu sima na ye na choral bayembaka na ye azana groupe mobimba ministère mobimba ezana axe telemaka zote ya azana ba engagement na ministère yo ota dalenéa oti na libala no kuna na malili Afrique du Sud kuna na mboka ba maître oti na ba paquet no kuna koto oto mema bibende na veni mobo na Afrique du Sud lupango mobo babenga ngo ka okoko korobo ba komana ba mir viva la musique ndeko koto bando toré n'est-ce pas Kevin do yo oti na paquet na ka okoko korobo na Afrique du Sud kuna na cité côté batika musique ndingu mutakala koto utana yebit moi j'ai été là-bas mon frère you speak English sit up ok sit up wana eza erreur te wana eza montage te botala axia ya olangi eraza célibataire na axia ya marié axia ze resté axia olangi ya beba axia zaka kitoko ma sœur nayebi ki oza dessus nanga maintenant ça ngo pona malamu non parce que to oki ko kanga munoko te to mono oki na libulu non na sentiment sa bolingo o mona ke Karine elle n'est pas gentille Karine elle a déconné pour na mobile nanga wana yaya ngana okota na sentiment diabolique te ezama te ya oh maman ndo pesa biso sentiment diabolique e bomaka la famille bon tapoter live est comme signalé. Maximum de tapotage live est comme signalé. Soit qui ba j c'est ba koko lobelote axia. Soit qui ngana koka ko lobelote. Lelo pe na ko lobelo oyebi ke to na problème te oyebi pe ke to sola bien oyebi pe ke oui. Famille olangi mobimba. Oh non. Eh si fois maman. Famille olangi mobimba, to ana problème te mais toko kipe ko kanga munoko te. En tout cas bana mamo langi, no chabino en général parce que même nani Enis, mamio c'est le kanana libala ne, toza au courant. Toyebi na biso. Donc eza o bino bo sala bana mamo langi. Eza soni pona ba parents na bino. Biso oyo tozo kutu ba chance te que maman nga ndenga te akabongo aza na église ponga penza na banzunzu kutu te na molimo santo azakati na nga so maman nga aka na église ba live na nga oyo e ko servir nga na ba côté ya batu ko pesa ba na fermissement ko sala ba adoration ba louange na église. Oui, parce que non, le bapenza que le ko eza maman nga mutotu na nga te na okumba la chine na nga to ke na biso église. Bino bozi chance oyo batebele bazuite ba parents de ba loneli bino ministère monde entier. Bozwaka visant sans problème parce que bozo kende pona musala. Donc bo apeke beaucoup ti ba seli bino nyonso. Mais bino mo bo détruire o kindo kité. Donc démon o ba parents na bino ba bundi city ba koti na sama bele. Démon na ya longi bino bana. Comment yoza chrétien au bal nana païen 1 plus 1 aliba égal à 1. Axe à toute ta vie au le qui sont on a ba prière. Jeunesse non on a ba prière mais comment au qui qu'on s'est retrouvé na mobali oyo soi-disant en marié soi-disant mobali a battu en Afrique du Sud soi-disant ekenda ezonga soi-disant to sala nyonso poto couvrir parce que tout le monde qui ndeko na biso alingi. Mais yaya
Nande to couvrir na libala, il faut to monope na kimiette. Il faut to monope na bonne santé, il faut to monope bonne mine. Parce que mbongo oh moi mbali anolia et mbongo ba parents na yo. Avion oh yazo mata mutoki ba parents na yo. Et akoki ko faire souffrir yo te. Place moi mbali na Kevin afanda liboso accent to ngana to ebi ki a place à Kevin te. Et ça na ba frère o baza ya JCC o baza mieux placé fa ki ba vanda wana liboso. O ba lekisi jeunesse na bango. O ti lelo baza ba chaste non ba lala na ba cité juste pour na lokumu nzambe. Je connais cela qui débat na frère na migé. Alors ba ki ote moi sina mobile ata baba makamu so balingani babimaka te biso na combat spirituel ngana mi longoli po nga de na bima na ngana mibali. Mais biso on appelle JCC jeunesse chrétienne combattante. Kuna biso to balaka vierge mwenga boebit ngana beta de yaba shit tout ça là kuna ezarate ozobanga papa na bino na mama na bino te kuna to banga ndi nzambi parce que nzamba mona partout kuna basi babalaka vierge bana JCC mibali ba chaste j'ai des preuves ya mibali na JCC o bankadra biso mwasi ayebi moko na vika mwasi o abali nda yebika nzoto mwasi wana. Exemple, frère Olivier. Oazaki chef na ba JCC na kini. Frère Olivier. Abala na ba 30 quelque. Abala chaste nanwa lala na mwasité. Nzamba ko pesa nga chance à garçon bongo te bazaka. Il faut beta tour na JCC pour des spiritualité mibali ya poto on dirait. Il faut un bon garçon mon chaste. Ngamo wa ta. Na kuti no na nzela Yesu na JCC. Ngamo na komika lokwa maman na lokwa yana na komo l'accès comment ça se passe. Wana ya kika pour nous blaguer entre parenthèses. Mais na ko cité. Pour vivre au banga nzambe banda na sanctification. Ce que ça na porte au diable a fungula ka liboso na via mutu. Impibicité. Ekobo. Ekobo eza maman na porte. Okoki ofinga te, okoki okosa to, okoko iba to, okoko sa nyonso te. Mais si on a les kobo, il y a des maman à la porte. Il y a un Bible lobby, fouille l'impudicité. Balobate ko, fouille les mensonges, fouille l'impudicité pour bayebi. Malgré on est dedans, mais il y a quand toza batu la chair est faible, nzamba sunga biso. Oyo kasoni ko bino mibali oyo boyo ko fingi sanzambe ero yo papa likambu nini oyeba na ke paite kuna na Jubek na bino kuna na Afrique du Sud oyeba ne paite grâce à moi mwasi wana oyeba ni okomo mata ba vi okomo lata veste so vimbisi ba paquet on dit catcher yo nengo talaka ba adoration yo se mona mtaboto li mwasi microbongo mwasi azoloba limbisanga mon frère wa musenzi mais limbisanga oza muse limbisanga oza penza musenzi do yango na moni mutu so abombi bizaleli na ye akoko bomba bizaleli me suka Kevin yo l'acception ki mus do yo na sindiko do na mwasi na ndako na zele fidèle non eza pona yo moku. Donc bato ba komisa o so kozana mwasi na palais azo tromper o se ko lala ke bien te mwasi andumba ato lali eti na matoi on saka kindumba ndenge bongo pe mobali infidèle ato lambeli likolo na loboko zina ko chelie na nzungu on tromper au kaka. Donc ça veut dire que kozala infidèle ça n'a rien à voir na que o mobali na zayuma o mwasi nenda zayuma ça n'a rien à voir. D'accord? Wana eza réponse à bato baloba na ngake ndengo lobi ke yazaki na ndako innocent zo bima c'est que innocent ndoko kamakambu te lokuta. C'est juste que moi ça zandumba so zapita ça n'a rien à voir na mbali ya koka te. Boyebi combien de basi to yebi ya bastara minene bavanda kana mabala me mibali na bango ba bik. Mais moi ça vanda bota bana vanda. Ya so li bale zaki pona sentiment nzoto mbe bato bele babala te so ki babi mambo ele kana ba mbeto mabala so ki zaki pona ba posa nzoto biso nyoso eko to na banda ko mabala
soki ezaki mpe mpona baposa nzoto ebele bana mabala wana mbede ya mpe babima po alingaki akota alobi o libala so ezala mpona mambo nzoto nabima na nga me po monake libala ya mambo nzoto eza accessoire yango ebakisaka mpe mwa pilipili mwa mungwa libala eza ka te ke il faut 18 coups 4 coups abuka mbetu boma mama tobolaka leson te wana ekomi badélire libala ya délire te libala eza vie ya mutu mobimba wana eza badélire basentiment ezaka na baage na batemps neti biso boye age esi ekei deya so oyekaka na 4 coups na bengani bima kende bima mpo na ana na programe asouffle il faut nabengisa yeso bato misato oki oyelanga 4 coups ngosangani yo ozomona teke soki apembe komobimanga ozomona teke nga nde na boye naokeba 40 ça ne se voit pas que elo ni oya na 4 coups ke nango na bana ba 13 ans ba 14 ans bongo bato baoluka ngo ngaka moko moyelinga na kimia so ye na moko mo ya bia na kimia tovai na biso ata 40 ans de mariage doso oyelingo wankoro boma mama tobolaka leso buka mbeto yaya na olando na nzeta fufu po nana baengagement na famille fona mema bato poto il faut na sa plateau il faut na fungola restaurant j'ai des projets là nana mwana nana omuki oki oyelanga 4 coups na sa nona etini komona elongi na nga boye ça reflète à 4 coups nana reflète na 4 coups mais non ma chérie apaisez-vous d'accord ok bolingana na loba bosebeli ta babimisi bamino nyonso basorcière entre parenthèses Kevin je suis avec toi yo nde mpe ya mutu na yeli naki na ide osala live te malgré nana banyongo bato bapromotion bafutanga na osala live te bolimbisanga soki mutakayenga moyibia na mbongo ya promotion mboka borapele ke shubidu mutapekisanga balive nana mutu na lie mbongo ya promotion te calmez-vous na osala bino promotion apaisez-vous tokotina mbula sika towana mambo ebelebele na mutu d'accord Kevin oyiba Kevin obobanga makambo te do yo selondo oza bapake bongo biso tobango yaya elo te yana bakarton spirituellement kuto a bébé naki bomoto physiquement on a bapake tozomona grand garçon mais spirituellement na acte oka kosalisa se voit que on a besoin de délivrance yo il faut les délivrance orgueil parce que ngamo na JCC na ebo tanga ba démon on a démon géant ya orgueil qui boyo parce que acte au sal on les a des apôtres devant batou on doit faire voir batou on a ba ke yonde mobali ne yondo konza ke yondo gangi ke na ngwa yebite ke bobota bana ti bobota bana to yebike o matela keti ti babala obongo nde balongola ka Afrique d'ici ba bali yo na mbongo ya ministère biso so tebike o mbali na wakina poso humilier bongo te pour to yebike o mbali non wakina besoin na ngote. Oh, ils ont ça quand tu es homme géant. Et surtout, bino pe bana mamo langi. O moni di bademo o ba parana bino ba bengana. Boy ba ke boya na nzela basi obo bala na banzela mibali obo bala. Botala ba famia ko bala. Et puis bino mo bana ba mamo langi bo kamusanga. Ba mama na bino mba pesi biso ba affermissement. Neti ngaso na okota na famille na tala la famille banda likoloti na mutu. Na famille ozokota fo ba de ke famille oyo. Des mois célibé bandi bandana papa na maman babotaye c'est normal l'auto soukaboué mais ça se voit yango bibi obi bona misu me bozo monate bino kutu bo bibi na muchopo ngo ya maman langi do bino bo bana ne 2 fois biologique spirituellement na biso ko bana spirituellement to ebo na ebo tanga so na kutana mobile na ke mobile yo ade yana ba demo we kana façon na ko ba kana ba acte no zo ba déjà que géant zali géant. Pour n'être papa, moi, on a un démon géant et vagabondage. Ma choubidou limbi sangeza musala. Nga ba peki sanga. Spiritualité, c'est matina comme abilo la Isabelle balé koufa. En passant, ils exemple papa limbisa. N'être nga papa, moi, on a un démon vagabondage. Donc, ça veut dire que donc, il faut qu'on t'abanda kunyoso. Et ça, géant, et ça, esprit, je vous dis, bon, c'est comme c'est la vérité. C'est la vérité. Malgré vos autres, c'est qu'on a la vérité. Donnez-moi des mots bongo. Et quand c'est pour la prière, écoute, Anina, moi, c'est fidèle. Maman, moi, c'est sambelaka. Et comme il mal à l'aise, il faut bien ma place soir.
batindelinga message bomoni nga nzambe tata limbisanga tata merci belle sœur atindi message donc nde nanda oluba siko e défaut oyo pe problème na omona et puis elekilanga parce que surtout na bana mamo langi nyonso bomoni axe ye penza zala présente bobanda bomwana na ye azanga na adoration te azanga kate na maintenance combat spirituel donc ye penza azaki akoli na prière tozokola na prière boye donc déjà komona ye ake kobala mobali libanda ya ministère nange ekamwisanga parce que ye moko ayebi que mobali aza délivré te mobali aza na prière te mais maman toute ta vie ozaka na kubitumba toute ta vie parce que omuto osambela ozobala pe mobali aza délivré automatiquement bana bino pe baza délivré bana bino bazana ba combat mingi te et koka moneti bango bana mamo langi ba parana bango ya babundeli bango une grande partie donc batiki bino na bolala nzala te batiki bino ministère o ekoti la bino mbongo na coutume na papa na maman ba mode ya bakate ba lien mais déjà bino avant bokota na famille avant obala mobali avant mobali abala avant kota obala mwasi il faut la paix famille na parce que zo ba ke bano bobota semence ya famille na bobota nango yango ezana bana bino donc yo mo faut la ya ba combat ni nyozana ngo pona bana bino ko bozi chance ba parents ba aider bino et bon bino se bozi occasion net okufi par exemple ozi occasion boko la bana te moi na okola zo souffrir na ba des moments ya kota papa kota maman zo ba place te routine na ngote azo ba place zo ya ngote donc on a ka moi déjà que accès na mobile moi ali banda ministère na se posa mille et une question nyonso wana pwani asali musuni il faut mobile moya mbinga poso ba pake moi so lati veste tondi et ça bien mais ce que mobile ana mbinga tanda okisio soni na miso bato tala ndenga okisio soni aksa pona minitso soni bolo bani explication ni mobile ana opesa biso soki de na miso bato basali obo je me demande na ndako bino mbale yango axe a question na santé bien te tozana ba frère na JCC wana ba chaste axe tika bango ba frère o baza délivré o ya ebi ko lala na jeune ebo kanga libumu na nzala ebo lala na se pendant 21 jours kana na atandi ka liputa na sima ebo fu kama pendant 3 heures 4 heures du temps ko lela nzambe o tika bango. Et puis, comment yo moko za JCC ça na ministère ok obala libanda JCC et le ba ke belé biso ba JCC le kuta mabe tozaki d'accord na oté mais nga nazala parmi ba côté la yo po ba lobi ndako e olala rato ko ba place etanga kate malgré tout mona ki o mabe meto ba to couvrir parce que la minute na mokimo mbetele mela ki ozu mobali ya bato biso ba JCC tozaki côté na o. Mais tant que je dis c'est nga on dit maté ba kundao et nga naza malheureuse lelo parce que nabi ke papo la na mamola place baza ba olila baza ki en vie yo moko ebi ke mobali na Kevin on lekate jamais ko ko bala na Kevin jamais preuve neta ba parents na ba kufi même pas 5 ans bo welele ko bala papa donc bozu na bino ata tant kututé ya koko tata jeune olela na nzambe pona mobali azana ni ya mobali te ozo wele na nani presa ngoto wela na mabala ya lokolo zodi ya blombonbon ya ngwane kangyo na mungongo lelo sko tala soni ti mobali oboto le micro na miso batu axe ana zemi na zemi na libumu ok moi c'est zemi balenge la kaye Kevin yo nazo mono nzeto sila na na o mabe yo nazo mono nze pe binemi ngana axe utande pe ana yo nazo mono nzire bandeko so na kosa omoni biso kune pa mamolangi balakisa biso na ndenge bavandaka na mobali et puis ezana ba papa bazalaka na bazolakisa mibali comment bavandaka na mwasi équipe kuna ezaka complet na ministère a combat yango ezaka pasi muto abali na ministère a combat libale kufa
Soki kaka obimi libanda ka ndeto obimaka boy. Ndokute na ba problème. Yo bali JCC mobali wa yebi nzambe mwasi aza JCC impossible libale kufa. Kuna bakola kiso. Merci na JCC ba komelanga na moni ba JCC ba komelanga je suis JCC mais je suis d'accord avec toi. Merci maman. Kuna balakisaka biso oyebi balakisaka biso na ndeni. Omoni boya na voiture mwasi na mobali. Kana ministère a combat boke botala ba vidéo ya adoration so eno okosa. Ezaka mwasi aza na voiture mobali okita abaluki na voiture mobali faut fungwela mwasi ne portière. Eza garde corté au mettre en sécurité au nani boye. Mobali okita afungweli mwasi portière mwasi azokita mwasi apesi loboko. Mwasi na combat spirituel mwasi aza lokwa reine eza kobanga te mwasi aza fleur mwasi aza bénédiction. Bible dit celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Donc mwasi aza bonheur mwasi balengela ke ba mabala na biso o biso to landaka ba mibali bambangu eyaka libanda Yesu. Kali banda Yesu ndoko banda kolelo banzo landa mbali mbango epa Yesu kuri akakoseka na koseka balobi te ke so mwasi aza roi mobali ndako molenga osele musala te mwasi pa na part na ye mwasi aza na part na ye ke mobali aza chef numéro 1. Do biso kuna na komba mobali akana basani na ye mobali akana basani ote batu nyaso yaka na ndako oba pa ya ba ye tocheli mo biloko esika mona papa te biso kuna na komba mobali aza na basani na ye uniquement ya ye. Kuna tofuka mela mobali lokola roi kande mobali olengela yo eza ko banga te ko mona nzambe te eza ko chaina place na ye. Et un problème sur beaucoup na mwasi na mobali beaucoup na niveau beba na te parce que oko tala quel lobby na mobali no yo mo comprendre que te asko de moi continue nzia mobali nanga attitude de moi c'est changé moi c'est azana azu affermissement moi c'est aza combattante et bi que te o eza mobali nanga akaboité oh sikoyo de moi continue donc na pe fona changer attitude na eza te ka combien pour comme mutu makasi te ba prière il faut aussi la nana de moi oyo parce que de moi bozo yo okota ka à travers moi c'est à travers mobali no. Toi, côté à travers ban. Pour n'y avoir l'idée sur quelqu'un à kadit. En côté à travers ban, à travers mobile, à travers moi aussi. Mais ça, moi, c'est affermi. Moi, c'est à saliba maintenance. Ah, il y a des gens qui étaient ban n'engagé koufate. Est-ce qu'on a changé position? Ce qui peut mobile pas sambelaka. Un mon attitude de moi c'est changé patali. De moi côté kati nanga moi c'est nanga limbisanga. Mais mobile a sambelaka te. Ato bominzo to na resambela libale koufaka parce que y a déjà bolingana na sentiment yango moni basengaka chrétien il faut bala kaka chrétien yango mona ke pa mamola ngikuno oba mabale kufaka ekufa pourquoi parce que so za deuxième femme ba ko yebi so ke chozo vanda na mobali parce que moi sina yebi nzambe te mukolo moi c'est andako ko yeba nzambe arracher mobali na ba prière otika la célibataire vaut mieux ka bona yako luka ya yo moko ka ba panza sango église ane bomaka ba mabala e bomaka ba mabala te ba bande vérité e bomaka ba mabala te. Pour yo vendre na mobali azana alliance yo za deuxième femme si bozo vendre pas moi si na sambel raté soki moi si ne penza zu ba fermissement chaque minute a télémi azo arracher mobali azo frapper mobali d'aveuglement bas azo bomba mobali mis spirituellement mukolo mobali akosutuka akoboya osankolaka okokaka ko je rentre chez moi aya sengi moi si ne pardon boka ba témoignage te wana yo 45 ans 49 ans nanya ozwao yango na bate ya kasoko bimana en marié mitikela kaye ata moi c'est na yebi nzambe te ozana no jeune mi lukaka oyayo imoko ole ko fanda na mobali ya batu mukolo moi sina ko yeba nzambe azwa mobali na yo tikala yolela mais babalo l'évangile kuna ba bomaka mabala kuna bakabulaka ba famille kuna bakabulaka ba famille te kuna ba pekisa sentiment diabolique oh axa sala les sentiments diaboliques voilà place mimier kuna même kuna pas maman balbara tout le monde est sorcier. Pourquoi balba bongo? Ça veut dire que moi na koko bomo. Sans osambela na combat. Okoza même pas na confiance à maman Botio. Même pas à Botio mon cause na confiance na été. Parce que ozo sambela ozo benga na ba diable yo ozo bunda na ba esprit wana. Alors porte ko funga makana mutoza approche no. So yo za na sentiment opo aza mama na nga à travers maman. Opo ya za mobali po aza mwasi na nga po aza mwana na nga. Yango kuna balbaka tout le monde est sorcier.
donc ozana bana nanda ko soki gêne bango pe fo ba kota gêne osali sentiment bana nga ba mikie diable o kote la bana ya mikie ka ba mo ba sali o pe ya minene axe ça les sentiments ko wele la ko bala la biso zu mobali ya avima ya ba paquet kala humiliation diable a kote à travers mobali po o ki se soni sonyo axe ayo ki banda asimba micro na ayo kangote mbala liboso axe o ka soni te o deuxième fois soni liboso ezaki olingi no mobali ya bato moka soni makasi te poto défendre kyo o seconde première soni na biso bato to côté la kyo to eko yebiso pe ke axe ozana soni humiliation lo babo kechu oza humilié parce que c'est les sentiments ce que ozoki mobali oyo asambelaka o azui ba fermissement oyebi ke jamais koko botolo micro botala ba vidéo même ya ba mama Shabani bando sambeli pe mamolangi botala même ne bando zana mibali na bango ozomona mobali azolenga mwasi me basala 20 ans de mariage ozokanza balingani lobby mais ça mater ba opesa bango il faut lula ka mwasi no tous les jours ko renouveler bolingo il faut zana mwasi no lokwa bokutani lelo mais parce que herbo vivre yango wana okolobate ode ato mesani ye attaquer bwenga kuna tous les jours yo zolenga mobali pas zolenga yo tous les jours kuna ezaka bongo mo mbala luke ko yebana axa pesi yango fele ola humilier mutu mususu ka yo mto pesa ki a humilier papa ale olangi na likambo lobi nini po mo pe bo malibala ezate parce que lelo se axe bomi libala axe mtosa perte famille olangi ba osala perte parce que ba bala na libala o ba sala communauté de bien sans oublier Kevin ata na bien mon côté azala na bien mon côté donc ba bien o ba sala communauté de bien pour le meilleur et pour le pire na biloko ba maman olangi na papa olangi o batika de bozo boma ministère boyo ki ata maman na bino mawate toute sa vie ko gêné vina nyonso alexango na 17e ri vina ya alexango na bavion ko osela nzambe monde entier ko kende koteya me bino bano aboti batikeli bino penza diamant na maboko bino boaki batu oyo ke bonge bolinga mibali moko ope akaka ba oyo bazwa enseignement po bozana bango même vision. Comment bozana mobali ya uti na via whisky mobali ya uti na ndako libala na mwasi ne na bana abomino libala kuna po achaki olito inangula bolingana mariage abongo yozo vanda na mobali abongo o abala mwasi atiki mwasi ne na bana yo kasi ko lela mwasi wana ya nzamba ngo aka nzamba bolangi non ko lela o mwasi Kevin a lela ka axe ozali rester o bande ko welela na nani ya na oka basango kutu pasteur mo akoma ko lingo nzamba limisanga so toka soki papa ne masikate ndabanda ko yeloti yepe tonton azaka pe moi Bogart abala ba serimo avanga na ya ba poto ba kota suka koma ko ya ministère tout le temps ça me panzanya banda ko yeloti ya yo mona pasteur Moïse te axa yo mona pasteur Moïse te nde miss nezaka be étoile mon choubidou o mona choubidou na ngate mbiye ok ko bala pe o bala no ba basali nzambe ba yebi ko sala nzambe yaya bo sangsaka mbonga mabonza koto yazu ya betel yo koto zu ya 17e ri ya nyonso eke kana lokumu nzambe o préféré no ke oboko la famille mo ba païen non affermi non délivré to komi ko lengo ba bokilo axa famille mobali ya axa ba bokilo eloko-te siko ba famille na ye. Et puis, il y a un concept sans un docteur. Axe au bimsef, sur la vidéo mobile, non, tu vas tomber. Qu'on s'en cannabis sauter, ya. Yo, bimsef, sur un docteur. Sur un avocat, au tel absurde, la vidéo à touche. Tozo monenda zo kata makambo. Pour sinon, tu te compter les bané au banda balio, au yo laissé foufou, na mbonga mabonza. Tu te compter ba carburant, ba voiture, na ba billet, ba avion. Mama puta na lata ka koma kotongisa veste lipe kama munene nzrazo mimona na ring na Afrique du Sud et ya biso oui soka telemi liboso kuna avimbani mais ba frère o ba kolina yo ya kofukama bavandi na mupanzi boye idée zaki nini message ezaki nini bayaya soki ba makamza ba permettre mambo mona na boye yana batebele pe ba ibani te ba osibir mambo boye na libala
ya boma na yango. So ya to na 2026 to na début année. Ozomo na clarté na mobile no ya boma. Boma liba les elo kwa kimia. Et puis na ba ne oyo to komi mobile a ebine yesu te ko zuwa na ote. Bombe de retardement soki pe baloba ngo bongo. Omega mobile onga na kena église te. Ba pasteur be escroc. Yaya. J'aime ça papa na linga ke mingi mais. Eh. Po mobile a yebi yesu te ne bandelo se loka sembla lokuta. Boko manda como Kevin it. Bota le longa Kevin ana jour alibala. Ozo mona keko. On dirait pour ce comment compte ma fout à sika. Bota santa ya kina on a lelo. Donenga zana akoma pelo kwa zo konza ba JCC yaya Kevin kanga ndena lala na 17e riana na malili. Quand on a kota ba chaîne de prière, ba maintenance, ba quarantaine. Kevin. Ngana ena kota adoration avani bo yo liboso zoteya. To axe azoteya yo temi mpanzi na baluki na bimi. Libana no sala ona ndaku na bino. Oza mie placé te yo mataka kuna likolo. Non. Non 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 non. Non. Oza mobali axa oza pasteur te oza non affermi vanda oza mobali ne vanda loi o mama langi asala soki mwasi azote ya mobali azala pembeni parce que baboya ezala ke mwasi azote ya mobali ya mutu mususu to musu azosimbele micro to azo interpréter balingaka mobali non juste eza pona fidélité mais yo soki fo bozana axe mais papa allait. Mais moi, je vais faire la délivrance. Moi, je vais faire lier la quarantaine. À ce moment 40 jours, il y a un zala kola la kana se kola te lamba moko. Ba jeune au pays qui a soukolate a liate. A ola la kana se ale le lanza mais il faut pas bouquer ba paquet wana spirituellement. Azana géant ya orgueil ola que ça moti devant bateau. Ministère wana eza ministère a komi kitisa. Biso moko openza le papa polangi on a vu des fruits to moni ba mbuma ministère wana. Maman là il est mort de son vivant abandé ko sukolo basani asala musala ba protocole en plein ministère amicha na place te ko ya vandi batu bazo sala non mobali ne kutu ko loba te baguna nga papo langi soko ngo ke lenga mobali osela nzambe bota ba video ya papo langi mais non Omona mutalati baza cher. Mais soki afuka me akangi misu. Yazaki nanu kuta banjo semble te ma misu etanga. Parce que pona yo omona comment nzamba koki ko élever nga apesanga mwasi ayebi makasi boy. Mwasi azosela nzambe, mwasi oyo ache ministère monde entier. Mobali az ingénieur na français na munoko. Maeba qui est souté à travers moi si donc on semble la papola ngi so akangi misu il faut kakalela parce que alors banzambe comment koko linganga mingi opesanga moi so ayebio ameminga na nzela nzambe na komi délivrer nga na memi na famille na nga abotolinga bana na kombo na nga ya olangi etanga mi monde entier kombo olangi ezaka kombo moi site maman olangi kombo ne Elizabeth Oshwe. Si azosala ministère yena mobali simbaka te mazaki concentrant ndimela kinzambe wana acha déjà ministère ne kombo yo langi eti suka nango mobali avandi azosabiyenga asutuka kombo monde entier nasambela ke pa mama olangi siko olangi kombo na ye mais ye moko asambela na kuna te akaboya ki mwasi mobali eko zonga lokwa mwana na miso bata mokili bakolo bake yo ingénieur oki ofuka mela mwasi ezalaka te mais era ofuka mela bodo sone omone mwasi te omona musali ya nzambe en tout cas c'est bon batu nyonso bosimbaka micro bolobaka na para nzambe en tout cas avant bomata na cher bozwa 1 minute bozwa quelques secondes bota no ba vie na bino boti ko fingisa nzambe lelo mopagano po kaka aboya ko ye église bakomi ko utiliser exemple tala kutu nanyo mwasi na kufi même pas des ans yewana bali bongo ngoko lo balanga nini tala kutu pasteur na bino boye wana betaka mwasi na sa kuita milaka whisky
Tala kutu oh wana ils ont échoué na libala kimi ezate na miso batu matalana. Lo basali ya nzambe bakomi ba objet soki paya linga chola bino ba tcheli biso ka basali ya nzambe boy. Et puis ya ba avec de preuves hein. Ba paya ngope ba constater avec de preuves. Donc siko bino boya ki ote ya biso to boya ki ofingi sa nzambe. L'église au fungola pour la lokumu na bino to pour la lokumu nzambe. Mais c'est quoi pourquoi kombo nzambe fingama? Pourquoi? Boane lo côté obino bo sala te fort. Batbal batake na Hollanda nzamba muto. Pour lelo nga na nzimela nzamba olangi. Et loko nga na ebi nzambe wana ya papa et maman olangi. Malgré ba des fois bana na bango. Non otika été parce que nzambe alanga na moni na misu. Oui, nous on a vu des preuves. Biso to moni nzambe na to simbié. Donc malgré baza invité, biso to tikala na nzambe na bango. Po biso to za ba témoin ya nzambe wana kia salaka. Ke nzamba papa na mamolangi ya nzamba na bomoyi. Il est vivant. Nous on a des preuves. Parce que biso to palper nzambe wana. Donc na onga na mona ya nzambe ya baparana ata Kevin asali ba théâtre asali po fingisa kombo wana to lelo bandimi ba profiter ba longwa net ngabwe na ona mona na ona yebi nzambe olangi wana de quoi il est capable quand il dit la chose et la chose s'accomplit. Le Dieu qui ne mange jamais, il n'a jamais échoué. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. À quoi ça raté? Quand il dit la chose. Quand il dit, biso tout le monde, biso, hein? Mais on a vu des fruits. On a vu des fruits. Biso tout le monde. Donc, à tel et là, on a ministère réseau panzarande, bah comment on soit na bwende Kevin on saba soni boy. Na koko l'on a ministère T. Ponga na yebi. Na yebi nzambe wana. Le Dieu de papa et de maman langue est un Dieu vivant. Il est réel. Oui, exactement. Asaïla Moïse, Asaïla Abraham, on est des témoins. Tu parles pas et bouge. Na tour na biso biso mo ba témoin. Donc pas si kaka mawa. Pas si kaka mawa. Soki na bibe na yebi sabito pe mambole kana pe na libala ya lake ya Axia. Enis mawape kaka. Mawape kaka. Mais soit to kanga kaminoko eza parce que tozo protéger kombo wana. Kombo wana ya olangi wana. Kombo ya osho ya mama wana o toute sa vie. Ta o ifaki avanda na libala lambela rabani na mobali ando lekisana oteya. Tandenge baninga bazala ko lelo moziki ya ndoke moziki te. Azaki anozola azoteya ba mama. Azoteya biso ba JCC. Toute sa vie. Quand des bible lobi ke soko tiki nyoso pona nga ukozwa nyoso. Mama langi atika ki libala. Atiki bana na poto. Azaki na kini kosela nzambe. Lelo mama langi azon vite bana ni nyoso bazonga ki déjà avant kufa. Ça veut dire que so zolanda yeso tiki nyoso ou perdre l'autre côté. Nyoso o kotika po landa Yesu okozwa ngo fois. Parce que preuve ya témoignage na emoko. Mobali ya boya ki. Bana baboko nzimela nzambe na ye. Bana bayaki na poto babali ababoya konzimela nzamba propre mama na bango. Mais maman langi atika ki na bana na mobali alandi nzambe. Mais avant kota na sama bele mobali ya zongi bana nyoso bayaki bafukami. Mama to nzimeli nzambe na o. Pourquoi? Côté pe ba kenda ki ba mona ki ya bango ba moni ki te mama so na nzamba solo to zonga. Ba ça qui pensa au Bible lobby que tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Dieu.
sikoyo toyebi ke place baza ba problème ezalaka soki eza na bato ifo basala vision ya mama Olangi koleka bato nyonso eza bana na ye biologique parce que bino aboti bino 2 fois biologique spirituellement po biso kutu bana molimo toyebi vision ya mama wana déjà bokokai nano kobalana na Kevin te et puis Kevin mwasi aza na zemi ata douceur à mobali mwasi azomeme mwana wana façon akoloba neti yo yebi basi azemi mpe bakana ba hormone peut-être ezalaki ta o accès aloba kombo wana te oyo olobaki mais faut comprendre que mwasi azemi aza ye moko te mwa mpe ba hormone mpe ezodirige ye okoko salise makambo te kaka oyo olingi na minute na peut-être ye mpe na zemi aomona mambo mpe le contraire yo déjà obota avant accès ozalaka na libala nokuna na Afrique du Sud oyebi bakaprice basi ya zemit et puis mwasi nini oyo osalisa baje mwasi oyo aeleve oyo lelo monde entier ti toyebi yo mpona mwasi wana na bapake nokuna na Afrique du Sud neti nga Karine oke otanga kombolo famille na bino lelo soki eyebani ata mwa respect mokie te na miso ya bato yokanisi même ti tomona na baautorité nde tomona na bakonzi ya mboka batelema yokanisi na bandako na bango ezalaka kaka rose bazala mpe na baproblème mais soki bakomi devant public il faut osala même sembla tozalaka na kini kuna mungo mosusu bolala bolamuki bebomoni mpe kema moli mpe ya ovimba ye etanke première dame nani oki ovimbise soki ye mei te me na miso ya bato jamais bakolakisa bino sine ke mwa mwasi azwaka ta mbata na miso ya bato jamais pourquoi parce que yana biloko mosusu elobama te devant bato yana baacte mosusu bapoza yango te devant bato déjà yo nanu Kevin yo kote baloko to kuna na Afrique du Sud il faut baédike yo à part mater il faut balakisa devant bato yana baacte mosusu bapozaka te neti acte oyo posé pour ça on moi sinon micro je ne pense pas qu'enga botolo enga pimelo acte oyo posé ya ko botolo yana muse et après aka keneti yepa yaka na ida ko yemba era moni ko fitolo polele alaleli e kusensi kofio ifo alalanga nemona yo ka bokutana na axe na Angola otali ka axe langue oti na nde motema do ba senzi moko boy on vous a ramassé sans le savoir et lelo bokomona bino koloba devant batu bozo e baté qu'il faut o baloba ngote musenzi ana mwasi star oki oloba ofute mwa la pe oloba na banani yene bilo musu star aloba te malgré kanda okoki koloba te et puis yo za journaliste te biso nde bata biloba loba biso ba tiktokers ba youtube yo za chanteuse ata muta sali loko devant yo pi okanda okosani ko seko ça semblant soko vandi na batu ndo ba ke muta na pi nga kanda ngana bete mbata mais devant batu ko parce que mutu akutani no première fois ok na image ya moni siko yo déjà kutuna bato bakutana no to sur l'acception kozano musenzi de naissance oya foutez-moi la paix à Kinshasa il était célibataire mutaza marié na France yo sur na Kinshasa célibataire do banda yes ngoto bobo voilà est féminin il y a masculin Kevin bando bota moso matana cheval na vie na yo so lata chemise à pembe veste à pembe pantalon pembe sapato à pembe nde balata ki na mariage ba matiso na punda o talaka na TV ba matiso na punda bazo leso bazo bokolo zo matana avion fele papa bozo msa makanisima ero yo na Afrique du Sud na ka okoko korobo yo ero mbelozo ozo ganga ba osa ba criability Ero yo soko koti kikoso mbelo soko yo kesiba pakiana c'est rien du tout mon frère c'est rien pakiana ezo zo valeur pour eza mobile ya axe langi yo solo kombala paki net ngana poto paki na Afrique du Sud yo no wapi paki mo ya ba frites mo gratuit ba frites ba pia ko felo sombi hamburger matabisa frites o somba mai tu veux des frites bazo peso frites na ba casse paki ya frites au fele bongo ça compte pas mon frère. Ça ne compte pas. Baninga faut poser acte batala à côté ba lokoti. Mon frère, on t'a lavé yo ba sokolio.
Tala posonaut. Zonga ba photo no avant axe langi na vie na. Tala posonaut. Lelo yo comment na paquet mo boy koti ketchup. Paquet mo boy zolia crème fraîche. Sauce aux champignons sauté. Hein mon frère? O comme na paquet à solo quand on dit paquet na vrai sens du mot. Yo bosani. Yo boso ndo bando ganga ba kikoso kuna na Afrique du Sud na lupango na ba chama ba bibende botombo la bibende ba koma na mirka okoko korobo ngana yak na lupango ngo boso nke ngana ya Afrique du Sud. Oye ko la ka ba kri ya bill ozana ko ganga moko. Sogyo meki fere bagolo abagozidika ayaya oya omeka na wera bawe. Wana biloko noti papa balongoli ona ko ganga na kikoso okomo simba micro na cher donc tu yozo humilier axa na ideni biso ba ser to chomisu yo na ozwate Kevin omoni yo ata yo ndo ozana ba cho mwamba yo na ozote biso pe ba fille lo to komo linga mobali to otano ndenga o traiter moi sur bazaka nae. Il faut que mobali azar respect à respecter non basi. Donc non respecter moi sine bo sepe na ko makangu ne non mériter respect o. Musendi boy. Non zote. Yo se bete que net olia babo na ni mambo e changer. Quand net comme na iPhone 17, na babo limbe zo changer. Donc yo no zano mi bomeli ba marché. Na ba makango zana ba onse ba yambi yo se ke baba zuba. Ponga so zaki makangu na ngaka na bengani yo. Po avant na no respecter nga se que faut respecter no moins so zakana e. Donc moi ce que tu as sali yo loko amona bitendi. Apesi paquet no valeur. O ki se soni devant batu. Après, je l'aime pas. Alors, Aza Muluba, Aza na colonie. Yo penzo ana Géa Kananga. Oui, yo faut délivrance ba memo na maya Kananga ba mbati ko mutakala. Ba sopeli maya na mungwa. Yo délivrance ne faut yo mutakala plus fonga na zale. So na zate mon frère. Pour nana bendi to bon passer sur délivrance. Comme mes collègues tata sengle tata boxer ti yo fande ba bota yo parce que faut to dindi sur na maya kananga to bimi sur mutakala ndengo bota ma mutakala o ressuscité o comme ko Kevin. Po yo sana Géa kananga. Géa mwanetu ezana yo mwanetu. Kibongai na mesiliote mais muto asali la nzambi ne moi sino ateyaka a mosala nzambi automatiquement 1 plus 1 égale 1 yo posa mosala nzambi parce que yo na ki mosala nzambi comment oko buka orgueil déjà bendisa muto asala nzambi bendisa liboso eza komi kitisa muto aza brisé eza muto aza na omi kitisa. Soki muto atozo teya atosa ka miracle ce komi kiti se zate yeso zate atakutu hôtel misaka bakoka parmi ba fou ya kolakisa ke yeso zakati no humilité komi kiti sa geste o sali elakisi vino mobimba elakisi biso nde bo vanda kana ndako elakisi biso comment tu es orgueilleux elakisi biso comment oza vaurien elakisi biso ndengo oza tête vide elakisi biso ndengo oza ingrana na mwasi apesi yo bomengo o apesi yo mwasi azo botelo bana donc elle détail signe moko hein elakisi biso que yo kutugo profiteur on leki na brisement te na bukanité pour so leki na brisement enga kuto nini otika aksatanga kombo wana pour so ki atanga kanga enga sa nini pe comment ezaki no ya nini oh yo boto le micro et puis pour mona ke yé passer bae yo na modèle o batera biso yo boto le micro ekwe il fa ki alokota micro omoni signe aksa sala ki micro ekwe ya selo kwa ki abude yo donc ça veut dire que elle en a marre. Moi na si alembi akomo vana na libala na ko oka mokili soni mokili ko loba mokili ko seka ba pekisa kinga mobali ya batu oyo na chaki lolo akomo vanda wana likomona kati mo libanda la fille n'est pas heureuse
mwasi na mobali o baza na 1 plus 1 est égal à 1. Mobali o boto langa micro ekwei na lokota. Malgré zemi anana emonanité. Malgré zemi. Ata axe nga gumba batina mabete nga ka sala taboué. Mutu mususu lokoti ba pied. Mais geste kako axe talanga sa ka analyse na bi ko analyser ata mutu lobité. Bota la vidéo wana bien. Micro axe ekwei. Axe aselo kwa linga kindi. Aboude. Donc, et là, saisir les accords mis sur bateau. Atali qui est en podium. Ce que Zaki bana ndaku. Makofi, koswana. Et Arsalinga qui est de botali vidéo bien. Si mobile on lobana pourquoi lingyo tanga kombo wana. Bon, mon axe pas zoluba. Axe lobine likambu. Mozo mon ake. Et yo kanite na micro yo kanina santé. Aki d'accord te. Si vous avez un monstre mobile au bazar na bolingo na bamba utiti na ndako elo abongo que ça m'a mis sur bato aya un accident ya ndeni déjà ce zaki accident ne mikwe ko moi c'est un lokota déjà moi si ko lokota te ko kangelongiana abude et puis mobali façon ya ko botoler la micro pour ndenge on va na moi si c'est ko yebi okoyeba ke moi c'est na za nzunzu moi c'est na za mutabilo baloba moi c'est na za mutashosho alors pour na couple to zabie lo kwa ya za shosho ngana na silama poto za bien soki mobali no za shosho mwasi yo za mutu ya ne couple ko kende so ebinyo so shosho prévient wana asia misu makasi po axa misu makasi nana koluba azu ya mamulangi axa misu makasi mobali pe un bon maître kuluna en Afrique du Sud ba pomba taureau bétail taureau un taureau à mes scènes, frites ont fait gratuit. Au sommet McDo, au lingue frites, au sommet, tu fais du frites, frites, moi, il y a ma table ici. Voilà. Donc, pour naïe, encore supporter que moi, ça, ça liboso. Mais Kevin, toi qui t'as ton matin, attends, l'exception qui m'obèle, le bandal, l'autre, lobby, ya yo, koute, ko le, kate, pour tout le monde, babalao. Kevin, yo, babali, on a mis sur la biso. Donc, yo, ko ambriye, biso, te, lo, quoi, mi bali, mi so, ba, na, maman, langi, ba, vanda, na, ba, ouais, côté, babala, na, biso, to, zakate, mais mon yo. Mon frère, on t'a épousé devant nous. Moi, on a quel en français, non, pas en anglais. You must sit down, you. D'accord? You, sit down, me, vi, you, sit down, alliance, me. Donc, elle est caté. Donc, yo, tu ko denda kate. Comme ça, yo, tu vas balo bisoto au monde. D'accord? Donc, yo, quand tu as des vabas, il faut l'accès à mon kala. Pour ba laisser ko, ba tongelo ma baya, ba veste à nos lattes, quand ma putania, ma puta ma bayette. Donc, ba laisse ba tongelo ma baya. Ba mesure, ba pantalon, ba papa, ba tongela, comme bon noté. Donc, yo, pense, il faut se comporter, yo. Le quoi, ba un bon gigolo qui se respecte. Voilà les termes. Et oui, ba gigolo ne ba zalak. Il faut. Gigolo ni na yebi occupé sa Kevin court. Qui. Ah. Nani occupé mon court. Tout l'action de ba gigolo ba zalaka. Eh, boti ko koma kombo na lingi na ante de ba pixinga ba na ngeyo kufa ni kwa komba ma fianto. Eh. Nabi mutakala ndeka kendapi. Po ya zango ya comme attendre la 4e gigolo. Yo il faut na présenter au mobile mutakala ndeka. Yo bonanda se comporter. So select mon pantalon na trailing ye wana. Mamie surtout na ke papa olobi okolia okome yagara voilà un bon gigolo mon frère. Dans un exemple type exemple t'as la monnaie yo nous ramou ya yo mon mtakala ndenge mbali na se comporter ba futa na kenda ko ba lesa ke ba vante na vola lo kwa mashiba nyo saka attends la pour sa vidéo de papa mais voilà l'exemple à suivre Kevin. Eh, les camnines. De you a tous en apposé l'autre. Te sais qu'à axe à lobby, na lobby
papa et tout ça la G yo vina yo papa to sakana papa olia to bima papa to kyo tikaka yo vina ba jigolo ba ka bongo yo na vino za na note na kati po na lo ba kande zo mataka na okaka kande matanga na lo ba likamzo so ekomi amubambe oboma accepter Kevin si lama na via axia beta kaina ndoko na saka ba jeune na bolingo na bino mwena miso batu yo so zo respecter moi mwasi wana te kandenga na zemi bongo batu ba yeba kiteka na zemi metito yoko bimisa na zemi neti ba demo mususu ya sterilité ba ya ko teleme na mona batu likolo okyo bala mobile moko asambela raté mobile moko ene ko sambwisa yo axia yo mopo moni omoni ko bala mbala yebi nzambe te olandi pake omela libele Axia yo guno omela mibali mabele eloni yo ya pake na jise sana ba garçon ba slim loko mobile ya José bazani belé bana na ba taille esa na so alati gilet alati chemise gilet veste akati ko fotali mo mobile luli soka fuka me banzo sambela olobi mais non je suis béni yo bi bana na te ba benga ba gâteau champignon ba koma lo côté ya wana mobile mo ayebi nzambe gâteau champignon donc kitoko respect makasi siko assemble tu vois comment ça fait bataille ya mobile ya José wana baze belé ba yebi nzambe mais yo kyoso mobile ya paquet on dirait c'est pour finir ma belle bocha na bibero bo melisa bana ce qui peut baguno mibali ya paquet ce qui yo po boyo kabie faut paquet munene zipo elo nazo comprendre moi noté bon n'habité peut-être yo po kabie faut paquet zipo elongi po yo mona za muke mukuse so ki enda ko na paquet ba délire no il faut paquet mo ka kange donc yo ba kanga ozipa mi paquet yo esili mais ya na manque de respect na miso mon kilpe boue aussi de sa paquet on peut valer poto aussi bana ara mubambe bisous na kati na la prophète moi fona yamba zela wapi prophète c'est ngana demande matin comme ça yo poya ko expliquer ngana no vie bino basali ya nzambo bokomi ko sakana na basi bokomi ko humilier basi prophète azali